position. Donc pour ce faire, donc on est capable d'analyser. Ce que pour ce Bayembi, tout ce que bateau donc bateau va drainer full. Donc c'est ça tout un mécanisme. Allez, bisous des psychos par bisous. Je suis pas dedans bien évidemment. Nous les moutons. Donc il y a des psychos. Tant que psychos, mon peuple comme il a un moment où on est revendiqué le coup, tant qu'on va péter verset publiquement comme peuple à l'ennemi. Donc aux hommes la légende, ces gens-là, maintenant va laisser passer par Kondi, par pasteur aux hommes là. On l'a encore 2 fois. 2 fois. Et ils ont participé même dans mon positionnement, monsieur Abatou, c'est des gens qui ont participé, mon frère. Donc, au moment où on a peut-être bateau, ici. Parce que, à vrai dire, à vrai dire, parce que, nous sommes beaucoup de témoins, que au côté de bureau, un ministre bouillé, au côté, comment on a un bureau, ça y est, le côté. Mais toi, tu sais comment tu t'es préparé à bouiller un bureau, là. Mais combien, à plus forte raison, il y a un pasteur qui est rempli la paroi. Les gens, ils ont dit impossible de cohabiter dans le bataille de moi. Et que si m'a dit tout le monde a un go. Les gens, na côté na bureau un ministre notaire comme Bolé, nous avons dans son compte dans 2009 na côté Boé, les gens na bandi Kakaboué, donc bandi ko soit na bureau na ministre des affaires étrangères en 2009. Mais ça on a dit bah voilà mais mutu pour na soni Singapour donc mais yo yébi pourquoi soni ici yo. Les gens, nous avons une solution. Aux écarts de vie d'un ministre, comment ils ont besoin d'un système, au niveau d'un système intranet, nous avons besoin d'un système interne. Au moment où le ministre, comme on est parfait, donc il y a arrobas Yahoo. Donc, au moment là, au moment où gérer le bon système informatique, il y a militaire, avant de soigner ça. Tu te prends pour qui? Le plus intelligent. Ah, oui. Ministre, comment on va nous dire? Oh, monsieur, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Je viens vous apporter des solutions. Et combien qu'on soit là? Maintenant, on a Bimaki, ministre de la protection de la santé. Mais ce sont les pasteurs. Comment va cohabiter les gens? Nous ne pouvons pas. Clairement, les gens de loge, les gens des actes difficiles, vous vendez vos bandes, vous coopérez, des actes difficiles, mon frère. Mon Rolbani, que les gens passent, les gens qui étaient priés pour le ministre ou pour le président, c'est archi faux, mon frère. Bon, ndeko ngai bolimbisi nakitisa mongongo ezokende musika nazoloba boye napesi bino tout à fait raison. Vous avez raison à 100%. Bon, d'un contexte, vous avez raison à 100%, mais dans le contexte, mon sous-sous, kokufa mutunyo sakoki kokufa, surtout na âge ba 68 ans, maman langi, il faut qu'il a totalisé en novembre 68 ans. Papa Langi a kufa qui déjà na 69 ans presque, 69 en allant vers 70 ans. Ou bien na mois d'août, il faut qu'il y ait 70 ans. Bon, et ça va, je m'en normal, bato bakoki kokufa. Mais na makambo mosusu kolobi à baloge, ngai nakoki koboyela bino te parce que nayebi bino te dit que j'ai convergé avec papa Oshwe Olangi. Et il me l'a dit. Azaï vraiment c'est un ancien, il y a Rose-Croix, tout ça. Mais Atika Kibiloko, on se convertir à Yambi, Yesu Navi. Eh, Ndeko, papa Olangi Atika la Yamba Yesute. Il faut pas arrêter de raconter des bêtises. Ayamba Yesute. Loba ayeko sala ba aventure. Ayeko sala ba aventure ya ki pastora mais Atika la ki toujours na ba loge. Yoka kasine. Ngai na lobi ke Papa Olangi Ayambaki Yesu, je te donne son témoignage, c'est que lui m'a reporté. Il t'a raconté des salades. Mais ngai na ebiso ke Ayambaki Yesu, na ebiso te Ayambaki Yesu, il m'a dit, ah ok, azalaki na baloge, mais atikaki baloge à se convertir à Eko Yamba Yesu. Moi je n'ai pas dit ça, c'est lui qui a dit ça. Ok, j'ai compris. C'est ça. Alors, maintenant, eloko ezawana, bon, église wana toyebi ezokende kopanzana. Ça n'a rien à faire. Ezopanzana. Parce que bato bayebaka te. Omoni ti lelo tolobaka ba apôtre na ba prophète. Oyo bazalaki ko enseigner na batango na bango wana. Ezalaki basé kosala ngo domaine privé te. Ezalaki pona royaume ya Nzambe. Différent na bato na biso ya lelo.
omoni yango wana bilo na bango ekoki ko continue te omoni neti lelo kimbangisme ezo continue mais bango pe ba na fausseté ba na kati ya fausseté makasi babunga nzela tika bakimba mais kimbangisme ezo continue. Je veux dire le kimbangisme omoni c'est parce que Kimbangu atea nae il n'avait pas fait il n'avait pas fait ce qu'il projetait de son domaine privé. Yangwana même omoni ba intercelle ezati lelo. Mais biloko nyosnako tata na makambo politique. Omoni lelo socialisme na parti communiste na Chine ezo continuer ti lelo c'est parce que ba Mao Tse-tung basala eloko moko ezalaki privé te ba structuraki ils ont structuré pour le peuple de la Chine. Yangwana Mao akenda na ekala omoni ça fait plus de 40 ans mais ti lelo mouvement parti ezo continuer omoni oya biso kufaka. Pourquoi? Ekufaka parce que tout ça là est comme des domaines privés. Au moins MPR. Donc Mobutu akufa MPR pe kenda nango. Que MPR ali nzuzi wa mbombo waza président à MPR ali ekufa te. MPR ketwana. MPR étiquette. Ya kopale MPR yambo ya kopale. Alors église wana eko continuer de ça c'est wana lobi za solo zo panzana kala mingi te we eko panzana parce que parmi banane d'abord il n'y a pas quelqu'un qui peut hériter ça bon mais mutu na mutu eko panzana na ndenge moko akosakana te. Donc ce sont bateaux bazaba influents et pas na bango babenga kaba ta andobi yo problème yo sala ndobi ti mama na ya okufa ka ni te le lo kofi yo musozo ko mabazu bien ko osali fait breaking news te ozo ba ka parce que mama na ya zam mari sabute na oza informé te l'air na bisa bino ka okufa kala mingi te na banga kite bon l'air okufa na sali 3 émissions même yo zando landa kite. Mais le problème, c'est que les gens assez couilles et puis souvent confirmé qu'il a coupé à solo. Wana siko il faut que nous tourne batwa ya ministère à combat banga basa ba aventure na nzamba. Bango ba kansa banga basa la G balembonge que G balembonge ko simba soute. Yo bi mo aswana soka akufa kite yo bi influence nenga ko manango. Anga botola bat balupango. Abotola déjà bat balupango. Donc ngai comme avant assembler la pono fo na 1 million. Bondimi siko ngana ka prophète na communauté hein na yesa bino kwa papa olangi akufi kala mingi te mwasi nazo kufa e bango mi bale bake na lifelo ouais nani Joseph olangi akufa ki modèle banque ba menier avec ta kufi. Bazaba tabaloge mais c'est Dieu qui frappe. Nzambe muto omoni liwa ya couple oyo eza nzambe azokebisa batonasi ba Marcelo ba Mukuna ba Walesa tous ces conglomérats des aventuriers là wana na ba misusu master no misusu o aza Mario Mzubila kotaki Mario ah bango tu nzambe azokebisa bango ba aventurier tout bazo servir na komo nzambe azokebisa bango. Parfait. Oui. Parfait. Eza ya solo baloge omoni franc-maçonnerie ezalaki na objectif ya kodiriger mokili na point nyonso. Bon, eloko ya liboso basalaki ils ont récupéré tous les ils ont récupéré tous les millionnaires donc tous les financiers bato bazé na mbongo bazui bakoti bango na franc-maçonnerie bakoti na ba élite
ba élite politique et tout batie bango na franc-maçonnerie. Alors eloko ya suka etikalaki ezalaki nde bao tobengaka basali ya nzambe omoni nde baye kotia bango na franc-maçonnerie récent. Oyebi ke franc-maçonnerie ebandi mosala wana na Congo juste ka na ntango église ya bamama olangi wana ebandi. Franc-maçonnerie ebanda na église catholique ndeko franc-maçonnerie ekota kala banda bamason baza na kati ya catholique. Oui, na boyi te na ndimi nazoloba na ndenge ekoti na baéglise de réveil oyo olobi wana papa die tu as raison tout à fait. Ngai nazoloba na Congo na mili ya baéglise na biso oyo toze kokanisa nzambe azalaka wana ekoti na ba ane 90 awa na 99 nde nakweyaki na banini na baformulaire wana baformulaire moko etambola na kini papa entre 98 na 99 baformulaire wana eze kotambola au remplir mais entre autres bacondition ezalaki wana il faut te ya bato message à prospérité et il ne faut pas beaucoup condamner les péchés et tambola on donnait aux gens à l'époque là ceux qui osa mutu ebani mingi te baze kopesa $50,000 ou $100,000 au banda église omoni. Et je vous dis au nom du Seigneur oyebi ke mutu asala musala kotambwisa formulaire wana eza nani Albert Kakenza omoni nde nayi koyeba zoka bato nyonso bazalaka bato ya baloge et c'est comme ça bato ya baloge wana bakoti les vrais pasteurs ils n'ont même pas d'argent omoni bazo crever mais bafaux pasteur wana nyonso tala ndenge bato bazonginda. Ce sont les gens des loges. Mais aujourd'hui, l'église Zak-Sali, donc, l'église au stade de l'Omonique, comme si que va faire la punda. Et tu n'as pas compris. Na ba église bato bazosala musala punda surtout basi oyebi ke ba victime baza basi et c'est exactement ce que la Bible a enseigné parce que biloko yango ebandaki na ntango ya Paul dit les faux apôtres, il parle sur les faux apôtres, il passe de maison à maison séduisant les femmes aux esprits faibles, les femmes faibles omoni exactement ma foi et lelo nakatoma lobate basi nyonso bakoma ba pasteur baza na kati ya fausseté les esprits ya Jézabel mutu nyonso to ndo osambela na église mwasi naza pasteur mo pasteur naza pasteur mwasi aokeli felo zonga na stikeli yo maloba ndeko. Alors c'est justement ça donc na ibisi bino bandeko mysticisme eye kokota ekoti na Congo wana ebebisi ba église esali ba dégâts na ndenge moko ya kosakana te eza mawa mingi. Eza mawa tala babiloko bakutino basala omoni losako mokulaka losako boni malamu papa nanga boni bino tobandika nawa tozoka kwa mama olanga tumbie kamundele mboye alingaki asala eloko oyo ebale mbonge na moni esimbi te omoni bato nyonso bameka biloko bapratike wana eza approprié à Jésus seul esimbaka te. Namonaki meme foto moko boye pasteur moko récemment na Nigeria ye pe akati limba alingaki atambola likolo ya nini ya océan eloko wana ezaka ka Yesu papa mosusu te so
oyebi likambo eloko ne osoki esimbaki pambe esili alinga bandotsala tous les deux stades etondi ye moto aoteya mais eza mission bapesaki epai ya baoccultiste ekoki même kozala ngai peuple ayoki ke mission bapesaki epai ya kanambe soki aseko alobi ke no yesu ayebisi ye ke bato bakita président ya congo kanambe sikoyo bota ndenge libenzala a échoué donc aye kokufa vrai na bamoyi wana nzambe atindi vraiment mikaeli aya kobamba libutu ya bien na kati ya motema na ye nzambe na babutu wana nyonso azalaki na ye elle était quelque part caché papa bato ebele baimite eloko oyo bakufaka après ya vrai namonaki mutu mosusu ye mpe akotaki na babiloko ya baframaçonnerie église wana na Tanzanie ye mpe aningisaki Tanzanie oyebi asali kuna ye ke akufi akosekwa tipe yango akata akenda ya ndenge wana et puis il est le petit frère d'un grand ami à moi azalaka député na Tanzanie akufa akenda ndengabi pourquoi batu nyonso balinga kosala kopo ya kokufa na kosekwa bakufaka ya vrai après quelques heures eza frappe nzambe nzambe atindaki biso tosakola lere biso tozoloba ngo bato mosusu bakanisa proverbe alukaka baproblème proverbe bona ouais ebongo ye nde atika ye mpe aza na kati aza na maison te te jeûne et prière non écoute nga naza pasteur jeûne et prière eza biblique non Jésus ajenaki mpo na yo te Jésus afuta nde masumu na biso ajenaki mpo na yo te wana fo benganga moko mosusu nazwa yo mateya wana fo tozalaka biso mbale mpo yo ozanga na bademo fo bandana odélivre yo après otie makolo na mai na sokoli yo makolo na kati yo mandefu mais yo oza na retard na lobi yango deja yo olandi video ya lelo te aza mayele te omoni atanga classe te azoki loluka makambo oyo mosusu ye alukaka kombo na ye yo pasteur ozoki ekota na vie privé ya mutu ya mwana bato ozoki ekota masolo na ye etali biso mama wana azala mama na ye to azala mama na ye te etali biso nani yo te ya bato sango malamu bato babongwana bayamba yesu s'il vous plaît bandeko tofo tozala juste ndeko pasteur walesa akotaki na vie privé ya bato wana te yo oza disciple na ye pardon nalobi te natuni présente toi oza disciple ya walesa natindelo moto ya mosika oza disciple na ye yo oza na moto ota moke te olobi nini olobi wana azoloba kombo nde naye aza pasteur na wapi kombo nde nani kombo nde nani pasteur nani pasteur bondo
de un an naza ndeko no te yo koza ndeko na nga te yo oza na yesu na nga te kobenga nga ndeko no te je suis pas ton frère benga nga monsieur Salomon bien benga nga le messager yo déjà na oza disciple ya wale sado yo funa délivrer yo funa luka tindela nga adresse na oya oza disciple ya wale sa tu n'es pas mon frère eza mbala no asuko benga nga frère je ne suis pas ton frère je ne suis pas ton frère. Et arrête, ne m'appelez plus ton frère. Ne m'appelle pas. Je ne suis pas ton frère. Monsieur Salomon. C'est pas mon collègue. Il y a un pasteur à Gégé, il y a un pasteur à Nzambé. À cause de collègue, il y a une pratique mon côté. Tout ça, la pratique mon côté. Ndeko, et ça la mbala souka obenga ngai Ndeko Salomon, je ne suis pas ton frère. Ah oui, monsieur Salomon, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors il faut sérieux parce que il nous douter au gros de bateau comme ça dans Zambété les ayo pe bateau comme ça dans Zambété le ngala lobaki ke mama olanga okufa yo nzambe ozayi wapo zwa message yo pasteur yo message ni nzambe sa pesa yo OK pour ni la personne message na yo pesa ngai pesa batu bazoyoka hein Joa kangu témoin loba. Hey guys, I'm doing my program. Te loba ozobanga ni toza awa, il y a plus de 1000 personnes ba ali awa ba yoka. Nga so na sali mabe. Ah mega. O aloba ki ngana okufa kalamita bunga Charles wana na Kinshasa. Monsieur Oyo, na Irlande, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Bino vous avez aventurier. Yeb Sarana, au comment pasteur Ndeni. Au comment pasteur Ndeni. Salomon, Limenia, Oyo Musali Nanzambe. Yo mutozo bene Musali Nanzambe. Menani, mututu azo kote la wale, ça c'est un démoniaque. Funa, nanzela nanga la cause à la té. Funa poupola yi. Salomon. Ah mais bango surtout les oiseaux de même plumage. Job c'est un sorcier, c'est un charlatan, c'est un manipulateur. Alors je comprends bien qu'il est l'ami de Job, c'est tout. Mais Job a un neveu na ye awa, neveu ne ba refula pour na gindoki yo bien ngote. Ba tout en Angleterre ba ye bien ngote. Na obia, le Salomon bon, monsieur Salomon a dit il y a Takarabatunyo sur que na Takarabatunyo surtout monsieur Yonde Mozaboye le kaka na obata makile kaka okumisi wale sana comprendre que ozana ba démon funa délivrer yo. Nangina Zolomo Erike yo oso atakanga sanke yo oye banga. Na wapi? Tokutana ka wapi? OK. Nangina Zolomo Erike na sala poste ngo kala. Osalaki nini? Osalaki nini? Ah. Mais yo oyeba kate musala nzamba pesa nga ba venturier tout okomi mabe oteyi mabe soki na kuta ina ngofuna corriger. Na corriger yo parce que tu étais dans l'erreur. Mais je connais pas, j'ai fait trop de corrections, je me rappelle plus. C'est à toi de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ceux qui déjà au côté de radar nanga, c'est que tu es un faux serviteur. Ceux qui vraiment au côté de radar nanga, osa un faux serviteur. Na pekisi yo kobenga ngandeko, je suis pas ton frère. Nani bolimbisi na tuna eloko moko bandeko bosali sangai garçon babenga kae Joël Francis Tatou abimela wapi? Moi je connais pas ces garçons. Aza rwandais, aza tuti rwandais, un démoniaque, un pédophile, un PD. Abimana ba fali, aza pe master job. Ah, c'est ouais. Il faut ça l'appelle master Joe tozo solane oyo Joe irlandais oyo Irlande aza master na bango master na bino andeko frère nani ndokyo ouais Bondo
Tatou aza camarade na binoti. Bo liar ensemble, bo mélanger ensemble. Ah, camarade Nangate. Mais camarade, l'ami de mon ami, non? Azam master job lendokiski. Ok, si ko ngai na yo délivrance za mukoni, na ya kuno bie yo yaka. Bozo seka bo mona ba ventir mais ya yebi ke nazolo ba mama solo, je vais le sauver. Voilà, yo za la puissance de l'Inga. Pesara rendez-vous mukoni na mukoni. Olobi yebi nga bien. So yebi nga bien faut yeba pourquoi ba benga nga Salomon proverbe 30-30 parce que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à moi comme ça. Proverbe 30, yo obeta kabatunyoso, yo obeta kutu tatana ya molimo kwa. Obeta kabatunyoso. Na beta tatana nga molimo te na zongse na nzela. Parce que mate ya oya za kote yanga, yango azo salela ngote yango na zongse na nzela. Tata na ngai partout akendaka témoigner gaza na mwana solo eza Salomon ayebisa ye vérité. Bamsu baba hypocrite. Yango moni na armée de l'Éternel. Yango moni na armée de l'Éternel à part pasteur Sony muta pas moi lokola nga zate. Maman on a la camarade pasteur au Pinakaye et Kabasele alors boyokana. Il faut le bako kopimisanga te ke na finga rabat. Na zong sabat na nzela moi je suis bien éduqué, je n'insulte pas les gens. Nazong sa bino ba congolais nde bozaka so mutalobi vérité bo comme si ka fingi mutu. Moi je peux pas venir ici net ndeko congolais oyo oto so anayi. Soki kombo lobi bondo. Lobi pe lobo afinga ki bondo. Je l'ai pas incité yé pas finga te. Na interdit rien que nous sommes pas des frères. Nalobi on peut aller tamu kabase na sala vidéo zo bonge no moto. Hein? Abunga. Ndeko biso to fouti pris en Angleterre. Moi j'ai été accusé dans la police ba fundanga ta 15 000 fois police c'est quoi comment au côté langa. So ke kana komo na police a benganyo. Bon, est-ce que dit pasteur Sylvain Kabase? Ce sont pas des pasteurs, ces gens-là c'était des interprètes et des intercesseurs na nzela. Tant bazo ya poto nzela makolo bazo mataba grade ti ba comment en Angleterre wa ils se font passer pour des pasteurs. Donc on a besoin de faire ça muluba, on a dit qu'on s'est l'émission. Donc on a besoin de faire ça muluba, on n'a pas baluba te. Naninga? Ngala linga baluba te kwani? Ngai non. So olobi bongo, olobi ke ngai linga baluba te okosa. Ngai parmi avant comme pasteur, moi si na ya na poto azaki muluba. Et pourquoi on finit à Sylvain Kabase? Na finga ete loba pourquoi on redressa ye. Donc zala mukolo, hein? Parfait. Ngala age na ngala ke no finga mu. C'est insulte et ça par rapport à foi na biso na par rapport à comportement na ye na doctrine na ye. Yé déjà tant soko mon déjà mutu azokumisa walesa azokumisa Léopold Mutombo azokumisa Olangi azali mutu oyo faut ko kange ko bete film pe ko délivrer. Yo siko yo bino bozo sala ministère baluba bino baluba bobota managi ndoki siko na ina tuna yo bino baluba bobota managi ndoki yo ndoki bobota manango na alongola yo te zabongo toyebani background na biso toyebani yo kindoki bobota manango bandali bumwa mama na alongola yo. Bien sûr, quand on a délivré, quand on a na Lyon kuna ko sala musala ayebi. Te baluba nyoso tuté. Baluba nyoso tuté. Yoka na katia baluba nous avons des vrais serviteurs de Dieu. Ke ngana za ran esprit en Nzambe na yebi ke yo obota mandengwana na sa motemo yebi yango. Oyebi ke nazo kosate. Donc ma délivrance c'est comme une insulte. Tant ba yebso ke fu ba délivrer na kindoki obota manango ekomi ba fingi yo. Tangu yo lobi nazolo babongo po yo bimisa makambo na ngai yo za nango soko za na likambo zo reprocher ngai.
yaka topesani rendez-vous na bacaméraman topesani rendez-vous donc yo moko yebi ke kindoko lie eza makasi mingi moyen na délivrer eza te bien zande te natuni ozoboya ke nga na ko délivrer te donc niveau ya kindoko lie ke eza ya makasi ya 12e dan ou bien ndenge ni po nga na délivrer te sens ya kodélivrer ngai te parce que na possédé te comprends pas yo makambo lobaka oza après moto oza possédé likambo te bo siko tokutana wapi po toyeba nga na moto aza possédé na kodélivrer moninga yaka na Irlande nayaka na Irlande bongo na balabala na kolala na nini na hôtel place na yebi te adresse te na yeka tu me prends pour qui nga naza na calendrier déjà na calamité na oma avion na okende d'Afrique na calendrier na full book mon frère na lokola yo te ozolala bapongi moi je travaille na lobby ngape na travaillaka na wapi au travaillera wapi yo muto za malade yo muto za na ba demo fo luka ngai na soigner yo na lobby d'ailleurs malade muto akendaka vers l'hôpital vers le médecin toi tu es malade viens me chercher toi tu es médecin naza médecin sans frontières te pona ya koluka place yo ozali na lobby médecin te tika na yo amena sa motema oyebi bon zwa liboko tia na mutu landa prière loba nkolo yesu wapi yo loba nakuta ye na mowumbu no Salomon landanga ndeko l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ok loba nakuta ye na mowumbu no Salomon wapi yo ah omoni légende oui oyo ayokaki na musika natuna ope question mama olangi akufi mpona yo lecture nini ozosala na ntango batutu baokufa basala ya nzambe mpe baokufa zela nano basala ya nzambe ya mabe komi ya malamu mpe bazokufa yo lecture nini ozosala te mikolo ka ya mabe bato baokufa basala ya nzambe ya malamu ata moko akufi nanu te liye na histoire ya oyo ezoleka na makambo ya Congo d'après yo sela lecture moko aokoka te wana eleki makasi mingi mpona parfait nalobi nani leki na nga nani wabantu nani likia petit frère nani Ernest likio voilà mais ngai eza simple comme un bonjour soki oloni ndunda okolonda